maye sofabo ayebisaki pe ba congolais ke akoprester na nini ti soki ezaki siko fali alobaki bongo sko ngana kamwaka te batombola makambo afali po numéro 1 soka lobika eloko mo boye jamais koleka inaperçu. D'accord. Artiste belé o baloba ba 10 000 babeta ngo pe ba 4 000 2 000 asa kan influence a jouer amitaka moi likolo. Très bien. Amitaka moi yango ekosaka bango ke baleki fali. Parce que ma production par là tu veux dire que ma production est kini ça là vraiment trop c'est na ba porte-parole na bango soki ba yebisi bango na plateau vandi ba yebisi bango fali aleki bino au moins bando ça va conseiller nous sur babeta na kini ba bossa na ke wana eza local. Très bien. Yango ezo laksa batu il faut bandima ke actuellement fallait aleki Congo mobimba za numéro 1 et là on peut se déranger batu yango on ko ba koleka Congo mobimba oyo netinga so déranger fali aleki Congo mobimba bato ba tala biso so alinga contredire na loba yaka na argument po bazaka na facilité ya ko contredire mais baza na difficulté ya ko pesa sko ba argument. Très bien. Artiste tel ayema na fois congolais na yebité so boké na Spotify bobeta na fois congolais soeza mais toujours na dossier à lettre où notre directeur dit bah on a PC en botte belé il y a des gens où bah condamné bah lui il fallait pas lettre on a en général bah tout bah kende pour tout fallait préciser donc il est monique il fallait préciser la lettre on a tant à peine bah combo il y a 3 personnes fallait ça maniquer la lettre on a tant bah combo maniquer Joël baté na Alexis bah c'est 3 personnes oyo na période de la production bon un moment bazalé ko s'attaquer or maramba musique a fait balance bon mika ko traiter ba problème na bango fallait préciser pena ba toni mais à ici en général par là comment on peut trouver au moni soto église so balobi pasteur azotea na e côté ya mutu moko na tongo lelo mais bat basé belé. D'accord. Akolo belo ko moko. D'accord. Au moins mutana se retrouver open nangai. Mais tam suna kata kill tuana problème a bongo ezaka mutu moko. Cela bongo. Banaki bana mokili mobimba yo moto lukaka place ya kopema pozwa répondre kitoko tala place ya kopema yango yo chez Vicky Lodge appartement awa okoyaka kana bilamba na yo ndenge ka kozalaka nyuso okokutango awa bazali na ba appartement o ezali na 3 chambres salon cuisine douche ya kitoko pe bazali na ba appartement mususu ya 2 chambres salon cuisine service kuba awa soko koti chez Vicky Lodge appartement okokuta ba mbetu ya kitoko nyekese tala kaka ndenge ezali na ba design na ya deux fois te e bongo côté ya ba salon VIP e biso e pesa la manger ba split ya mobimba c'est-à-dire que a penza ovandi lokola na pôle nord po malili ya kosangana te côté ya mai la pongi ya ba bébé po mai awa ekendaka te e bongo côté ya courant zala penza na pongi bazali na mobange na groupe électrogène oyo soki kaka courant kei pan courant ye boum mbala moko groupe peli oza mobimba okosentir yango kutu te okanisi suki bongo awa chez Vicky Lodge appartement bazali pe lisusu na boîte de nuit ya kitoko adresse Zomi na avenue Lifuta numéro 4 quartier Lagos arrêt mosquée référence plaza na commune Yantili tope okoki benga bango na ba numéro ya téléphone oyo awa chez Vicky Lodge appartement nyonso ezali ya bio yango na lobi fali place à komela bat bana ba place aussi mbete ba komo lukanga na bien na 2006 na 3 chemin Congo mobimba yo kaka tana ba musicien na ba fan ba benga fali faut chanter même pas faut chanter bandi ga lobi les bandi bien bandi ba kalate l'élévation na ye voilà bazoya kosimba ka place mo o eza yango te tellement makambo eleki makasi to simba tabu bakomi kotinda ba benga ba campagne de déstabilisation voilà ba longa kozana confiance ba fani na bango koleka bango moko là c'est très important. Fali pour pas en confiance ya ba warrior mais confiance na elegi ya ba warrior. Très bien. Yango moni warrior kama abeta suyu arena. Eliko la sa confiance yo PC ya zo mona ke so na landi na tika la na. Omoni fali sha bana na ba warrior. Bana beta stade na tika kana stade. Là tu as raison. Yena ba warrior ba ngia ba ya fali beta stade ata bon ba bete sale lokote. Moni ba fani. Stade na biso eleki omona mutazo zo ba kamwa mutebete belé asa nsangone loko moko ka déjà le ka o eleki yango. Voilà. Fali makambo alobaka pour comprendre ngo faut la muta tête. Très bien. Oye monda lobaka pour lobaka toze belete mais un peu partout. Un peu partout ba warrior. Maloba ya kimukolo. Très bien. Donc ezate ke yoki badati ba arena okomoleka na ba TV
pour batchao kaba mémoire renate ba renande kokuta déjà to reconnaître ka Fally Ipupa. Donc ngamoka na ebika place na ngaba kumisa ngezaka na parler. Très bien. On a Fally. Fally partout oya soki soka abimi net na venue la ninga batwa kumise baza. Très bien. Soka bimi koto donc aza artiste moko boye oyo ka communauté te muteye bi international. Ba nationalité mususu pe eyebi Fally Ipupa. Ba vena biso pa kala on sa musique so ba uti poto on ko benga ba fani na bango ba kene aéroport yo mona da Fally benga ba wari on aéroport. Non mais ba ka ba mo so besoin information. Voilà, mais mukola ozwa téléphone na ye pongana na mona te. Atependa téléphone na ke ba warrior na oya le 27 na lingi boya penda ebele boya zo Fally Ipupa. Place bo mona siko filmer. Personne m'a connu, on est quel bien là. Ailleurs, il y a Fally avant. On va te là qui a moi donc il m'a envoyé que bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Et voilà, merci mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Fimbo News. Je suis là, Amiral Tchamale, King de la presse en chair et annonce. Bonjour, bonsoir, ça dépend à laquelle vous suivez cette émission. Cette émission est produite depuis Kinshasa, la capitale, 15h, heure de Kinshasa. Mesdames et messieurs, je suis là pour vous donner des précisions, des informations pour toute question d'actualité. Mesdames et messieurs, je dis un grand merci à notre équipe qui a été dans la compagnie. Merci à vous, Enoch Gaya, derrière la caméra pour Moussala qui toko comme d'habitude. Merci à Whisky Uchi, à l'espère, réalisateur au travail, toujours au four et au moulin. Merci à vous, Yapito, Ken Pianama Kizembe pour la confiance. Nous sommes là toujours pour travailler. Un grand merci à tous les gens qui sont là pour soutenir cette émission. Là, je vois mon vieux et ma mère, oh, toujours fidèle, na petit Amiral Tchamale. Merci mon vieux pour la confiance. Balobi agence Ezamanko au ligne assuré voiture immeuble en Europe. Contactez agence Ezamanko chez mon vieux et ma mère fondation du Sal ici. Balobi restaurant Ezamanko na kati États-Unis. Yolé zo na kati Dallas chez Maréchal Souvé. Yesa Kotawana Okulia Kitoko. Okomela Kitoko Okozala, vraiment jamais dessus. Merci à vous aussi, ma femme responsable à Kota Langana Kata Paris Wana Wasson Tchétché Africa. Merci pour tout. Balobi association Zamanko Yvette Matondo. Aidez-nous les uns les autres Nakati à Paris Wana. Okozala vraiment jamais dessus. Je suis là avec mon invité, mesdames et messieurs. Il s'agit d'un artiste. Oh, ça la fierté Yambo Kanabiso Splendeur Mbongo Baby. C'est un artiste très intelligent quand il parle. Vous sentez vous-même un artiste au moto et ça la place de réfléchir par rapport à la question. Reposer lorsqu'il y a des choses qui sont passées internet. C'est avec cet artiste on va essayer de décortiquer de tout sauf rien, pas toute question où ils ont circulé il y a étoile. Je suis là avec mon invité donc avec beaucoup de plaisir sur c'est un grand monsieur où j'ai beaucoup de plaisir en 2024. C'est mon deuxième émission, mesdames et messieurs. Je vous rappelle, j'ai commencé à travailler aujourd'hui après ma fête mon repos. On a commencé avec des grands invités. Je travaille avec un JP Production, ils ont bandé quelques jours, ils ont quota et deuxième invité, l'artiste Splendeur Mbongo. Avec beaucoup de plaisir, là, je dis bonjour l'artiste émerveillé. Bonjour Amira Tchamala. Bonne santé artiste. Santé Pepele. C'est avec beaucoup de plaisir au Yambayo, vraiment félicitations. D'abord, on a mon épée, on a plaisir à trop, malgré tout le monde peut s'en avoir programme. Franchement. Tout ça l'émission na chaîne moko raté dans ça là et raté ana moni siko na mnicho Fimbo na Fimbo donc Makizembe sugi ga na ça l'émission vraiment enfin vraiment boni ba feti boni makambo te ba feti l'équipe bien na ngolo nzambe kaka on sa masamba ko talanga na depuis state abaki kombono ya Splendeur Mbongo ya kapena Mbongo
Oui, ezala mbongo, eza pena Splendeur mbongo. Pourquoi mbongo d'abord? Dabi mbongo na lingana biso eza mosolo. Oui, mbongo eza mosolo. Mbongo ka mbongo wana babenga okanyaka. Voilà, voilà. L'argent, oko décortiquer na ndenge oyo lingeli. Très bien. Donc mbongo eza omoni batuna batu bazalaka na nom poste no prénom. Très bien. Voilà, Splendeur eza prénom. Mbongo eza nom. Très bien. Voilà. Eza combo oyo ke ngamo na mipesa ngo ba mbongo. Ba Splendeur, voilà. Voilà, merci mesdames et messieurs, c'est lui Splendeur Mbongo Nabi qui s'appelle ici Ronsa Massamba à Rotalanga depuis dans quelques jours et toi Kinshasa. Mes condoléances à vous Ronsa Massamba Nabi qui est au père de maman. Narozelo toujours et qui nous assisté na matanga nzamba pesa ka nzambe pe azwaka courage à vous Ronsa Massamba mon partenaire préféré à Rotalanga depuis dans quelques jours et toi Kinshasa. Je suis là avec mon invité Splendeur Mbongo. Splendeur Mbongo, c'est avec encore beaucoup de plaisir à Yambayo. On a raqué beaucoup d'émissions, mais enfin on a récupéré. Il y a beaucoup de questions. On va parler de vous, mais on va parler de vous d'abord. Tu es un artiste et il y a beaucoup des artistes à Kinshasa. On peut voir ça la fierté, mais on dit pour ça notre carrière non danger. Il y a relax na mokili. Tu es trop proche. Il y a grand frère na yo fallait pour pas respecter OP tout à l'heure ba mais mission zo sala so zo be la parmi ba petit soit tangio atanga mi guess ma wete. On marque d'abord selon yo ndo talaga parce que pour monter reconnaître il faut au marquer mon tout. Peut-être savoir faire parce que tu es un artiste aussi na rappeler na bateau. Tu as fait quoi pour que les oyo vous allez marquer parmi ba petits frères artistiques il a fallu pour. Oui, au moni et pas venir biso fali poupa cause à la marquer et pas naé ezaka té donc il faut ça na ba option moko boye moi belé aux aloza na art mais aux polité très bien aux ignorant d'accord aux peu vérité ba option wana ezala mingi pas king aigle d'accord parce que biso à part cause na savoir otozanango lelo bat bakansaka sozana savoir eza synonyme ya osala ba album to banzembo belé na vie et savoir eza savoir ce qui savoir eza kosala ba album mais tout monde en a ba ingénieur de son mais balinga ba koma kosala ba album bango nyonso très bien mais au monde ba nzembo auto ça rapoto proposer na ba fan ba man to uta na ngona ba studio ingénieur a son nuance bon ça m'a belé après bimina mokili mais au monde ce ingénieur on a le bien les canal TV abanda ko recadrer pe ba bilo moi mike congolais le roi zaka atambola mutu na sema ko likolo arobando finga épée d'accord pona ye azolinga ya comme pareil na artiste o ya zo kanisa po ya ndima ye or que ça ngwana te ba héros dans l'ombre pe ba sala la mie ko le bateau bango batalaka d'accord na ça soana donc ezana nous politesse et puis na art et puis ezana destin vraiment voilà ngamo pe na yebaka te un jour que nous appelé pene avait na aigle ne balobaka destin donc tant on a comment pene avait na aigle na singa ganza mais merci pour bato belé parti c'est belé baluka ko zapper pene aigle très bien beaucoup sympathie voilà ba comment sikoyo ba révolta ba c'est révolta si tant tu appelles ça mon pandiment bo alimane leader wana te mais lokola azui carotte pas fali à quel côté on n'a pas besoin de tirer Fali vraiment voilà. Mais on va parler de votre absence. Il y a des questions on a tourné au pena les gens pensaient que vous êtes parmi délégation des triple arena malheureusement bataille ba monoté est-ce que c'était quoi ou salio tikala ba penser de tu peux faire la fête soana oui au moni lokola batu ba pensaki ngana zala eza bien eliko laksake ndeto zalaka biso nyonso bongo batu batala ngape très bien voilà eza déjà lo mo bo merci pour na bato yo bakantaki déjà ke ngana ozala mais liko lo batende na zala ki teseke na zate d'accord voilà ngana lo bango vie alamba ki fufu pour na mutu nyonso ezaka yo moko so lingoli ya fufu na minute wana olie na yo yo linga to lia te fufu na minute wana soki olingi pe olia na minute oyo kaka yo mais comment on avait na biso fali ipupa makambo azo sala on dirait ye moko azomona ezana na débit on dirait a osa makambo ele kalisu oyo OK ba artiste le roi ba fali ipupa so za na miso ya musika ba artiste abongo poto zo bango eza bazan
bazan et loko peso déranger ba tout trop ba propos bazan donc ngana ina loba nini soki nanu ngana reconnaître ave nga fali pupa na bana reconnaître été pour na ba arena na banango depuis yango ye nango kaka nanga mo na kamwe mutu na reconnaître comme na ba arena donc ezate ke yoki badati ba arena okomoleka na ba TV pour ba chao ka ba mémoire na te ba arena nde kokuta déjà to reconnaître ka fali ipupa lokola bato bamona inga te inshallah totika nyonso na maboko ya Nzambe bele eza liboso donc soki bakomona moko bamona kaka splendeur mbongo na mikili wana batuna vene fali pour pas mutamemi c'est ça le problème donc eza bablo mo eza ba surprise so na lobinet na kozala na zate wana kosi bato vraiment na lingaka destin de destin et osenga ke tozala na fali ipupa kuna tozala. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci à vous, Junior Moukouna, Maître Toro, Maître Aspépé à Bogar, Junior Moukouna, à Kotalanga, toujours depuis Paris. Je suis là avec Splendeur. Bon, vite fait, on va parler de 3 productions. Tous à la Kinshasa, Bissau Tala, concert, on a GD, Atelier qui, mais c'est une actualité toujours. On va aller là-bas pour tout sur tout, comment on trouve qui d'abord différence, il y a 3 productions. Paris, la Défense, il y a un concert au monde, de Baner, aux Zélans, de Batali, concert, on a un pays Afrique, on a un écran géant, le la match. Quand on a concert, on a des promotions dans les alaki, plein de salamaki, entrée artiste à Bibina à podium. Comment vous avez trouvé le processus d'artiste? Oui, il fallait et pour pas artiste international et puis professionnel. Et puis artiste allié ça sous musique était musique de comment vous voulez ça. Comme on a déjà production à Aigle na Arena et puis bah louer espace morobo et puis terrain à GD. Moi biba na lemba bele bazalo lendo. Très bien. Ça rose appelé chez les parents mais le roi là moi na lemba. Fierté ti. Tsangoka ngana za moi na lemba. Déjà côté écran géant concert ozo betama en Europe. Ba talent sur place. La batondi pe. Et puis ça c'est pas facile voilà chef. Mais sous kuta ko côté concert sur place na GD mais pour plan bongo salama. Tam susu ok kota banda wanganga. Boaki ba mai. Mais si ils ont la facilité de quand j'ai batondi et lingo laksa puissance ya aigle. Comme on a déjà à Betty musique na arena bongo on a kantaki tam susuku to France et comme na guerre na Ukraine. Tam suna Russie pour degré ya bambi la bongo na bato bazala na France. Na bato belé babi na ba monde africain tazo beta na Paris ba mona degré ya mbi la bongo. Et ligo laksa fali azana mobali très bien ya kosa makamba bongo et puis asilisi makamba ba combattant en Europe donc partout eza na Bruxelles concert ezo beta na katiote na Londres concert ezo beta déjà un espace à 1 mois kosa makamba bongo batuku bakasaki fe na biso aigle lokola a longi ko beta na Paris ne balobaki lokola zaka Macron na relation na Macron en relation na Macron yango basela ki makamba bongo bato bangaki siko Bruxelles bangaki au moins ba journaliste musu batu na question que ndake beta na Bruxelles na mboka boketu do ba komisi Bruxelles ko mboka boketu OK boketu pas aigle azanera dimi awa omoni très bien tant aigle ke ya beti aigle sera lo ba ke mutu sol nyo beta na poto photo na nga formule na fongola bato balobaka ba n'importe quoi les lorsiko va comprendre que formule les épana et tactique et puis phénomène combatté banda na ngokala et ça bandé artiste mususu mais fallait azarani na mutamba ba combattate yeza na 4 c'est ba combattant fallait betane toujours très bien a beta kanaye donc azo bunda bundi pour nande baninga musuba comme beta sko beta pe. Mais par là, si je comprends bien, on peut dire que la musique est zone, on a poto pour un artiste comme le Nyon. Musique pour na fali déjà. Et si la carte na poto, d'accord, ezalaka nango déjà. OK. Et là pour na artiste si pour na artiste musu falinde azongisi. D'accord. Et comme il kambwa sa date, si ko beta pende, n'est-ce pas ça 1 mois beta 3 arena, wana ndé commis problème. Vous comprenez? Fallait azotsa batu ba bitro. Au moins ba bi wana yango commis ko salisa ba artiste mususu ba kosa leka. Lelo monde lelo internet ezana puissance ezali soutendre za kala ba vena biso pa kala wanda ko kosa biso. Bando ko sabe. To za kana retard pour internet. Moyo verfi yango ezate akola te la maman bo apesi et la mana prix
prier moko D'accord. et puis alobi na griffe oyo elamana po eza bilamba mosusu tolataka boye griffe nango eza nango na kati abo mpo olakisa aboyi mpe olakisama alobi kaka kombo nango telema boolanda influence bobimi na prix Très bien. mais lelo ekomi olati elamba olobi prix nango bakoteli mpena na Bavérifie, batieli yango olobi mpena. nga na beta na URN toke mpena na page officielle ya URN tozwi so bainformation yo poste URN poste te tomoni bamo osala biso jegizengi ok. seke eza projet en cours d'accord eza te concert moko boye officialisé. d'accord Vous comprenez? Très bien. Ce que moni lelo, ce que lobi kaka, osalela, kosaleka, ce que on reposte na yo. Mais bata recherche baza ba kel date otie, ba ke ça ba recherche ba bimi. Ba confirmer. Ba bimi c'est le événement où est-ce qu'on a date otie au monde aussi supprimer. Ba bimi c'est le événement ils en a date yo ti. Mais belé ba tchaka ba fiche. D'accord. Ba bimi c'est ce que événement eza na salle o ya ko sa ko beta na date. Ce que tanga mona ngwe sur Maman artiste a humilié. Voilà. Maman a supprimé, maman kosa lege bimi. D'accord. Fali so alobaka kosa leka eza aza indicateur ya masse. D'accord. Ça batu. Batu pe boko kosa na bino. Mais soko zo kosa mbango sa nini? Oleka. So ti affiche, otagi date. Soko timbeli ke kuna déjà date mo eza supprimé, lobato changer date pour orchestre wana to pour wana ngake beta bango ba pesa mbongo déjà en avance. Oko taper boyo kosi leki. Très bien. Est-ce que me fali quoi za na kata ka wana te ya bat bakosaka. Très bien. Yenda mona ki ba artiste belé ya Congo bakosaka yango apesa ki message wana. Est-ce que bat ba comprendre ngo bien te po fali makambo alobaka po comprendre ngo faut za la muta tête. Très bien. Oye monda lobaka po lobaka toze belé te mais un peu partout. Un peu partout ba warrior. Maloba ya kimukolo. Très bien. Donc eza lokola nde oyo oza na palais boye ngana na bato ebele ya bazokumisa nga splendeur danger mais so tobimi na balabala bato baza te donc nga moka nayebi ka place na nga bakumisa nga ezaka na palais na fali fali partout oya soki abimi neti na venue elandi nga bato bakumise baza très bien soki abimi koto donc aza artiste moko boye oyo ka communauté te moto eyebi international banationalité mosusu mpe et Bifali Ipupa. Voilà, dans ça soit. Merci beaucoup, Splendeur. On va chuter dossier à Triple Arène et à l'artiste Fally Ipupa. On va parler un peu juste des moyens sur Fabo parce qu'après Fally Ipupa, on a vu le seul artiste congolais. Et puis, il était déjà banni sur la vente. Voilà. Moni Venabiso Fally Ipupa. Ba miracle nyo sozo sala po ngana lobaka. Omoni ndene ngana zaka na ngana na kobanga te. Na banga be égyptienne. Ok. Pour Yesu abotama kuna. D'accord. To Yesu asalaka ba miracle kuna. Pour ba Nigeria mokili onyeso za nzambe. Mwana na Yesu. Parce que ceux qui Yesu abotami déjà na pays moko boye bike bino ba pays mususu bolobelo kote. Très bien. Pour moi na nzambe abotama na pays wana. Parce que biso a photo za rappel na lolendo bobotami susu na Yesu. Maintenant, Yesu musicalement parlant, Fally Ipupa. On comprend. Splendeur, voilà. Moutado salasko ba miracle maintenant nengandule. Fally Ipupa a un respect, il y a ba ve, il y a ba petit. Naye. Donc ça n'a respect tout le monde. Tala lelo ti lelo vena biso Fally Ipupa. Malgré ma kamnenyo so salaka, abo ya rasko kokota na département mo o soka saliango. Eza catastrophe. Yebi ke ba vena biso pa kala wanda sa musique so ba uti poto wanda ko benga ba fani na bango ba kene aéroport yo mona da fala benga ba wari en aéroport. Non mais ba ka ba mo so besoin information. Voilà, mais mukola ozo téléphone na ye pongana na monate. Atependa téléphone na ke ba warrior na oya le 27. Na lingi boya penda e belé boya so Fally Ipupa. Place boromona siko filmer. Parce qu'au département, on a combattu. D'accord. On a la capacité à faire lango. Vous comprenez? Très bien. Avant, Batouba Koloba, oh, fallait bête à maintenant, nous, Batouba, venez soit calvatoire, nous sommes en aéroport. Pour fallait le baratin. Bino Mombota la Sikoyo, Batou na London. Salouana. Anglais, ils ont facilité. Là, c'est vrai. Africain. Là, c'est produit. Là, c'est produit et puis plein. Parce qu'on a Congo, il y a Miss Girl. Il suffit qu'à jouer téléphone,
Vous comprenez que fallait avoir la capacité de faire la nuance au bas de la cala. Mais oh, il y a des siko, il va tenir la difficulté à ça. Très bien. Pour la facilité. Et c'est un battu moins temps. Et voilà, merci mesdames et messieurs. Allez-y comprendre, nous sommes avec notre invité Splendid. Bon, c'est un artiste, c'est très intelligent. Quand il parle, il y a beaucoup de gens qui apprécient sa manière de réfléchir. Vite, on va parler de Maya Sofabo. Il est le deuxième artiste congolais après la production. Il a fallu pour payer par confirmer, il y a un casino de Paris plutôt, salle aux ans à 2000 espaces, assurer encore Zénith, il y a 6000 et comment 8000. Comment on a au moins vie est à goût. Ceux qui bazo signé babeta ba salle sikoyo. Et ça grâce à tous en vie moro boyaza liboso de pesa biso goût. Voilà. Tellement zo tsa ba bito fallait zo beta trop. Ya on a ba ki ba musicien ba zela ka ba producteur te zela pe fallait zo tika ba tout ka loin. Sur la production mon artiste mo faut voilà. Tout na ta pra Zénith. Yo mo zala producteur. Il suffit ka ko beta. Mais salle mythique. Botika ka fallait zo koma musika trop. Fallait za mutu mo boye. Congo le roi parler, il faut terminer la porte. Ce qu'on a terminé la porte, à se protéger mutakala na biso d'accord congolais. Mais au moment où on a kati, batu ba silga, bobo maïra mbamo porte tika la polele. Mais so bo barré, kasi ko siligeza le roi qui mutema mabe. D'accord. Qui mutema mabe ya artiste ebele na ba fan des le roi mandoki o ba beta fali mais tellement aza aigle. Ata ngoli boso. Bino bomoni liboso boye na spiritualité tina simeza. D'accord. Donc ata bo beti moye ako ezate. Sko yé tellement za bolingo malgré bolo ba bongo ya kanka porte. Moye burna boy akote la bino tina kata beta ba bigogo ezate. OK. Moye na zape kuna kota beta ba bigogo ezate. Moye ma pas côté. Kim ça évoluer ne libanda kuna soka tali. Bato penda ba artiste bazana na makambu na. Non, très bien, très bien. Ba yebi ke fali moko atemi na porte. Ya Congo. Très bien. Moi le kezate. Au moins artiste est-ce que mutabongo me baluka balal. C'est un boluka bolal c'est nani ngwa telemi déjà pena fallait azota la boy. Bon ngana lembi simba porte. Mais bah ça fait belé. Batu bazana bango. Ce qui fallait pas boire qui li suboy. Au moins apesana bat bazo pusana. Mais le kola nan ba comité faut bala lisete. D'accord. Faut pas zela penda ata relève ngo ce que ozo ya mutu. Il faut il y a zalaga wana. Très bien. Ozu déjà relève meya za wana. Tant atika bat bae bateka tiki. Très bien. Parce que lelo bat baza pena fali. Maintenant nous bokomi fali te mais bozo linga ya lala. Wana ce que zo sa mabe. Parce que goût ya ngoyo tangu bat bazo beta boy. Eza esengo. Très bien. Lelo ba artiste ebele baloba makambu e salamité. Mais au monde a mokili silence absolu batomboli yango te omoni ndenge otuninga question Maya Sofabo ayebisaki pe ba congolais ke akoprester na nini ti soki ezaki siko fali alobaki bongo sko ngana kamwaka te batombola makambo fali po numéro 1 soki alobika eloko moko boye jamais koleka inaperçu. D'accord. Faut battre bazwa. Parce que place wana il faut na artiste batala rasiko puissance ya moko na moko. D'accord. Na soki na kosi na salle yango te mokili ovanda nango kimia. Ba mona kaka kosa ki na peut-être contre-temps. Mais yeso ki akosi. Et comment grave. Et comment grave fois ça peut grave. OK. Pas ça grave, mutaza danger soka kosi. Bat ba. Le reverser pena ki. Et ko reverser parce que elinyo lobani ni fali à place à zana zamuta kosa mbebate. Très bien. On a nyonso ça va solo. Ba ko benga na ba kinya ba concert po ba misu ba benga ba tester. Benga na fali pour pas pesa na 10 000 avec la sur place. Aye penda coûter na ngwa boyi 10 000. Ezaka penda solo. Aloba ka po biso ba artiste soko lobi na TV muta kolanda yo. Alandi hors caméra. Ta ko créer producteur alukuta. Pas tester. Mais qui va tester makambo lo ba yo lo bozo ba 20 000 ba 30 000 ba tester on a ezaka solo. Artiste belé au balo ba 10 000 ba beta ngo pe ba 4 000 2 000. À ça quand influence à jouer Amitaka moi likolo. Très bien. Amitaka moi. Mais si ko yo fali il peut pas amter malamu. Tant wa boya kasko ba concert ba 10 000 wana yango mona rekiter la ba musicien mususu. OK. Le quoi fali pour pas boy. Nani azazi na moi succès banzi mon peso beta to benga enano. Mais ba proposer fali 15 000 à boy mais muto ba lo ba benga za moi succès ba kotie pe 4 000 to 5 000 ba ko ici 10 000. On va proposer fali ba bi vaut mieux que to benga ga enano en attendant le quoi ti to luka to bonga ba to koma na poa ya fali. Très bien. So yo mo artiste tango beta sko fo banga so marché yelinga
pourtant babengaka balobaka tobengi yo mais tobengi fali et simbité yango to benga yo poza succès makambu opesaka makambu mais toza na montant boyi. D'accord. Ce que bango batala 5 millions demi 15 000 fallait boyi carrément zo la sake yaza numéro 1. Très bien. Yamboka na biso yango monaka na bato yo fallait l'équipe babetaka trop na kini ke fali yango ekosaka bango ke baleki fali parce que la production par là tu veux dire que la production kini ça la trop c'est na ba porte-parole na bango ceux qui ba yebisi bango na plateau vandi ba yebisi bango fallait l'équipe bino au moins bando bisa ba conseil nyonso babeta na kini babosa na ke wana eza local. Très bien. Joueur azobeta na vita azala na vision abeta na mazembe pas comme international. Très bien, professionnel. Là, voilà. Même joueur azobeta mazembe même mazembe zobeta Ligue des Champions Afrique au monde avaka joueur en abeta mazembe oluka bima libanda. Très bien. Ata beti na Maroc a commis da pro. Très bien. Ata la carrière na est-ce que suika na Congo na bato babeta na Congo c'est bien bon mais so beti na Congo ebe suki na communauté eza ba conseil mususu beti yo moko mona ke tekio. Voilà. Voilà yango moni vena biso fali pour patanga beta ba francophonie bato misusu il suffit ba proposer ki pe bango yo monete francophonie ngo côté bulu yeke na bato ba koti tangu guide déjà beti ya mbongo yo il suffit kaka ba côté yo soza manager alo batala papa to fele beta visibilité wana voilà et ça arrive aussi voilà azo ça la pour la visibilité mais fallait azana na atteint visibilité té bon kaka voilà il faut là yenda sala voilà ba pakolier ya sali yango zo la sabatu il faut bandima ke actuellement fallait l'équipe Congo mobimba za numéro 1 et là on peut se déranger bato yango on ko ba koleka Congo mobimba netinga so déranger fallait à l'équipe Congo mobimba bato ba tala biso soit linga contredire na lobayaka na argument po bazaka na facilité ya ko contredire mais baza na difficulté ya ko pesa ce ko argument. Très bien. Ce ko yebi se pesa argument a ko yebi so peut-être artiste tel a yema na foi congolais na yebité à soboki na Spotify bobeta na foi congolais soeza tam suna ba plateforme mususu ezati eza dans la difficulté comme international po bolo ba franc congolais mais la franc congolais ba dembele ba faire rigolo ba yemba wana te so franc na biso ata 10 000 francs so katisi na brazilien ngote na kena musika te so kena ngwata na Paris o na ngote faut que na dollar on comprend très bien faut que na dollar sikoyo comment kokeyo sa comparaison franc na dollar pour ça on a dollar na Congo awa dollar eza mongo mais na Congo awa to ça la 1000 francs. Très bien. À toi on a 1000 € changer ngo pour ça là on comprend faut ça là ngo donner ko la que dollar eza makambu mais na Congo comme on dit makambu te et makambu so jango mais pour ça l'utilisation nango faut au ça ngo changer ngo ba tout mo ba comprendre la pe fali bien te na système à dollar. D'accord. Au vandi boyo luka 100 balles au luka no fali maintenant on a fali au changer au comment il va te que pour et comme afin ezali dollar. Et voilà, merci mesdames et messieurs, on va voler, nous sommes là avec notre invité, effectivement parler des délégations. On a vu comment l'artiste l'a fait, c'était total 3 productions par les Fonsarine en Ovo, ING, tout le monde comment l'artiste avait mis délégation. On va parler de presse haute, on a vu encore des comportements, il y a qu'on a vu, pour ne pas citer les noms, tu avais vu. Kota là d'abord, Oyoebi, Bande qu'on a sur Bachel, Bamaniké, tout ce que tu sais, Oyoebi, Salami. Après avoir Tomoni, notre directeur, a mis ses lettres qui est Oignon sur Baosala, on a vu qu'il y a un organe aussi, notre directeur Edi Badiata, qui est tout ce qu'il fait, Bana Kontani na Fali. Tout ce que tu sais, quand vous trouvez lettre où notre directeur Edi Badiata a publié pour la bande de Oignon sur Bakenda qui a délégation à Paris, à presse. Des lettres de monde. Oui, c'est la vérité. Oui. Un papier, on a. Voilà, Edi Badiata, notre directeur. Directeur Edi Badiata. Voilà. Au comportement, on a vu ça. On dit déjà, Edi Badiata, Soka Sali déjà, papier bongo. Et lui, il a saqué. Azentelo. Et puis, ma camoiseau sala. Et ça, il y a solo. Il fallait pour pas bien entouré. Aza mal entouré. Si on est mal entouré, ma commis peut falloir un comité. Vous comprenez? Ce qui biro fallait zaka mabe mazana sima ba musicien. Le col a liboso, c'est que biro est bien. Et puis biro fallait un numéro 1 ba biro nyonso ya ba artiste à Congo. Pour
artiste ba pesa concert za numéro 1. D'accord. Tu comprends? Déjà comment on a papier wana eza solo batu tout au moni bango wana eza contraté na Fally Ipupa et puis baza ba journaliste a Fally te. Mais balobi ke Fally awanga ni bango logo la petelo. Bazande ba petit voilà. Ba petit ya Fally Ipupa o balingaka Fally Ipupa selon bolingo na bango. D'accord. Soki ba moni makambo ko boy selon bolingo o ndenge ya lingela Fally Ipupa aye ko sala makambo sans kutu pe Fally ayeba. Ça encore à l'artiste. Voilà. Ça Fally ayeba. Parce que autant on sa makambo ça Fally ayeba. Ponga na lobaka to ana debez. D'accord. Et ana ba bezi mususu mokile talio mais ça le quoi woi. Po woi pe baganga ka. Eleki non. Eleki nango. OK. Et futi nango logo te. Très bien. Et ça ba bezi mususu ou eza bien zaka wo. Et vandi pe. Onyo seza ko ganga. Momo na ko ganga moko victoire. Mais ko ganga moko tina te. OK. Et Nicolas Sanini, au cours no base ya buzoba bataille au moment na ndele kaka wa. Inaperçu. Et kangyo sikoyo na fitir. OK. Ba mbosala. OK. Pour base ya buzoba ngana benga ngo bombe retardé kozela ngo sikote. Et o kanga yo kaka. Vous comprenez? Donc bango nyonso baza na bango ba peta Fally. So ngana ko lo ba journaliste oyo penda ezake oyo ngana za ka jour musu na kepa na rap na moni ve na biso Fally pour ba koti na jeep ye ba koti na jeep eza loko ba ve na biso ba nati lokole nati lokole to pesi bambo tebele mais o tika la mona ye ce qui ezaki ke basali lettre wana batani koma nati lokole wana lingo mona kenda e fallait wana nati mais nati aza na kata makambo wana te o tout ele kaka wana azate eza batu misusu ndenga za na Fally aza na tina ta yo finga batu po Fally alinga ya. Vous comprenez? Très bien. Yé eza option ya moko na moko. Mais relation ya Fally eza na mutu moko aza na relation na ye aza na Fally pour pas netamboli na ye. OK. Eliko lobate Fally asepelaka na mafinga wana batutu balobaka bakosaka. Mettons ba ko mona moto azo fingela Fally batu. Yende mutu azo ba privilège moi boy na victime. Izo maneska Fally pas d'accord na ba finga moto ba mona ka wana. Omoni nga na loba nini? Omoni nga na ko bota bana. Toke futela to ade locataire. D'accord. Mais na éduquer bana nga bien. Sikoyo locataire moko bana ne ba finga nga. Omona bana nga ba répondre biso pe to ko finga papa bino mais lokwa toza bien éduqué to ko sala ngote. Très bien. Mais à chaque fois ba komo sala ngo, à chaque fois ba ko sala ngo. Mais papa zo yesa ba onka boki pete. Papa soit bimi ayo kuta so bana na sima ba finga ki ba fingi so ya faux. Mbila pa ya kataye azwa kangi bana. Parce que papa pona ba voisin ba watala ke balingi papa lokwa bakangi bana lokwa bana ba finga ki papa tika. Parce que tozala batu yo tala siko bana wana ba respect mais ba fingi pourquoi? Très bien. Pour ba moni eleki yango ba fingi. Est-ce que kobimisa papa bimisi mwana eliko laksa ke papa sepeli na mafinga a sepeli te mamoni ke soki ngate nani siko kobimisa ye. D'accord. Il faut na bimisa na benda ba mato ya la prochaine ataba tu ba fingi boya kate ou les éducation bien te. Mais malgré kangel bango papa moni ke e bana nga balingi ngako ba finga nga to yango bango bazongisi. Okomona ke batu balingi yo meliko lobate ke makambu oyo moneli batu balingi yo sepeli nango. D'accord. Omoni ke basali nde défense place moko boye senga ke kende bongo. Mais est-ce que oyo eta na étape sous ba relation amoureuse ya batu. Soko za la grande pena Fally tango zo sala il faut ta la moment nini poko osala la makambu wana. Et puis elonga na sepelate makambu Fally asali ndie batu ba mona ngweza lokwa somba kwanga na dendo l'espace à 1 mois 3 arena. Voilà. Mais batu bozo mona ngondireza liyoto. Kana moment wana batu ba pelisi makambo eza nango na tina kutute o eza portable quoi. O événement munene. Arena. On comprend? Fallait battre bazela mu pepe ya rene leki na ngoso ba ya makambo na bango ba ye. Na kati yo te metoka ki information sous question moi vite fait. Ba nous on a biso ba kenaki ba gel ba man on a eu des informations parce que ils a rumeur que ba kutana na artiste Koffi Olomide bon moment ba pesa ki ba bon on aime de sali tourbillon au tout au monde. Par là to comment on pesa vrai. On Fally Ipupa aza aigle amona apena musika. Eza pasi pokota na Fally moko. Tokota na ba bureau na yo apesa ka confiance bazala déjà depuis kala. Voilà. Sikoyo diable
to muta sepelaka na fali te apena ba méthode ebele beaucoup de méthodes voilà ba stratégie voilà oya bon lokanga na relation nazalaka na relation amoureuse na muto yo na betaka koto so na simbi aroya o comprendre très bien et ana ba bilo mususu nga na mutamayele ngai bat bakoyebisa nga Splendeur toi na vidéo na yo ya mutakala voilà parce que tellement qui t'esti mo côté lingai na minute ana demo déjà koti na esa batu botine la vidéo nga mona poster wana eza déjà mutakei OK akei so mutakei akendaka d'accord akei eza mabe mais est-ce quoi la sabatu ngai na za oche na che eza siko bablo mo nga za vrai eza bablo mo so na lobby eza pona kopesa conseil na koza la teke na ye biso nyo soto na TV mutazo sala makambo boeta mususu we ko kange lobby ngana na kumise vomie mutayo ke loko ata sepe na ngo lelo tenga na loba ko moni vérité peser na ngo za mukia très bien mais le côté peser na ngo za munene le côté za le roi ba tropo ba yaka batambolaka to batambolaka engulupa. D'accord. Mais si lion ganka mutu na mutu abendani bato pe bakosa bayaka ebele taka bato baloba vérité te bako planifier tant waye kingana lobaki boye ya yaske na kosi yango kingani pe kuna yango skota bako mebele yango mutu azana facilité ndima mais moto yo bako sela likamba ko za yemo so nyalo ba avanda ni bato ebele ba lo ba boyo za aventurier au monde azani na abasani loko anate. Mais tellement tout ça va causer le magamba zaka et délai. Très bien. Mais muto za vérité zaka yemoko. Ce que za mis sur le monde até au monde yango ba le bagama be mususu ba wela ko joa décision te poso yebi vérité au regretter. Ngasko conseil na kopesa ezaki momate oyo bande ko na biso bakosa makambo wana. D'accord. Vena biso aigle na memaki bango. Tanga meme bango pour aigle pas comme aigle ezanango te nde biso to reconnaître kaye. D'accord. Mais ezanango peu important mais c'est important ce que sengele à l'important. Voilà. Au moins très bien. Lo mususu au moins te ke moto ngo paka ko mo kitanango et puis nango dire et anango important te yango za ba œuvre te ko eza mutu ya pene ya mutu boza aza numéro 1. Voilà. Okoko tsama mafinga mususu ki lelo e komo finga mapepa ba komo finga pe fali. Il y a canal aussi à Bango, voilà. Pour faire lelo na musique ba joyer du sauter. Très bien. D'abord comment le kaba simba kaba vlog conseil on a appelé ça quand même biso ba tout fallait appeler ça biso moins chance. To zala nae makambu nanga ce qui eza makambu ya falite na ko sila na mutu ana na ndenge nanga. Ouais, c'est ça. Et puis na ko tala pe na zana ve nanga aza makambu zana na moto. Moto na repoigner zalake muta zo belisa mama na bango. Mais à Teblo, mususu zana pose. Ana landilon si manana ba problème mo boy. Wana ba problème ko to même pas ba comme balé na bango voilà. Makambo eza mutuya. Maza ba problème à te close. Na landilon si ma. O mo pe kopa mbongo. Ah tena landilana na swa mama. Bongo siko muto yo eza ba problème te masali makambo. Ou eza ya malonga. Très bien. Sko bino ndenini bokoki ko ta close te na makambo eza tin ezanga tina. Bino tali sabat makambo bien. O ya bino po makambo eza na importante. Très bien. Ko ya ko laksa batu relation amoureuse neni eza na ngo penda importante. C'est ça. Et pour ba fano ba na biso vie privée na biso etala ka bango. Là c'est vrai. To pesa bango ka makambo eza na kata musique. Très bien. Mais toujours na dossier à lettre au notre directeur dit ba dia to na PC Mbote Belé. Il y a des gens où ba condamné. Bah lui il fallait pas l'être en général bah tout bah pour tout fallait préciser donc il est monique il fallait préciser la lettre voilà tant à peine bah combo il y a 3 personnes fallait ça maniquer la lettre on attend bah combo maniquer Joël Baté na Alexis bah c'est 3 personnes oyo na période de la production bon et moi basalé que ça takane or maramba musique a fait bon on mika traiter le problème là il fallait préciser pena batoni mais à ça ici en général par là comment on peut trouver au moins soto que église so balobi pasteur azotea na e côté ya mutu moko na tongo lelo mais bat basé belé d'accord akolo beloko moko d'accord au moins mutana se retrouver open nangai mais tam suna kata kilti wana problème à bon ezaka mutu moko splendeur bongo bandane logo pasteur so côté en église on dit pasteur so côté en église abilelo na e côté ya mutu moko mais on na kata église full d'accord
akoza ne loko moko bimisi na kati église ba tout te baza un problème wana tam so zaka ya mutu moko juillet pe juillet vraiment nzamba lobeli pasteur OK et toucher mba moko lettre pe koki ko bima eza nango ka te ba banda kotanga ba kombo so lettre bimi place bino bo vandi bo comprendre que lettre bimi pona ngani ah bomisi biswa OK omoni ndenge ezalaka abomisi biso kasi papa pa kolaka bino so boji na classe na pesa bino mbongo moko boye boke fete bana tu bazwi tamsu ba 90 mwana moko azwi 55 papa fâché baleki tu ba olanda ye omoni pour atie biso lo papa la ragi biso donc edi vena biso edi badiata asani loka mabete par contre kutu yo moni ke tangu lettre bimaki omoni ke makambo ngo volume ndekiti volume kiti makambo volume kiti puis lettre wana ezaki beaucoup plus pour na ba warrior d'accord ba warrior ba comme focus na makambo pe wana na si vraiment kolanda ko batala bilongi moko boye oyo pe soki vena biso fali pour pa aza place moko ba yaka pe so tamba lo ba makambo moko boye kingani alo batala na moi distraction il y a aucun la plein au vin abiso salaire il y a retard ba ba so malgré ba ki na yo arena va saki plein mais faut tala ngo tam sous peut-être chaque jour voilà pour un artiste na ya lingaka mais akomo tala so ata ola atala yo arena 10 fois akomo kabolango tam sous 6 arena 4 distraction OK moni na sens wana ngo moni lettre na tango bimaki so vin abiso di ba diata bimisi c'est utile kolomba très bien c'est vin abiso pe aigle atala bia magambo ezokende na distraction tam so même ba warrior na distraction to batcha lettre pour warrior amona ke wa importante ou eza na importance ezake makambo ongani nazo sala ya danger mais tout le monde après lettre wana ba sortie médiatique Maniké de John elle a pleuré par rapport à lettre wana le billet amona ki déjà mambo ko suka boy l'intervention ezaki juste pour protéger Fali. Na kota la sortie médiatique qui notre sérieux splendide. Comment vous trouvez Maniké John depuis il était en Paris? Oui, ce qui est à Salibongo peut-être il y a na uti oloba awa ke bakoki ko sala eloko moko boy peut-être to na batumi baleto moko et ko batu nyonso. Aussi ko yo bakoko regarder te. Aleli kakati mwana azolela kai papa. OK. Omoni azolela kaka ngana mona ngweza eza na ngoka doléance moko boy. Pour aigle na bien sans batu biso nyonso d'accord fallait ozala très bien moni mais sans fallait eza batu biso pe ba kozala te vous comprenez très bien yebaka makamususu nde batu basalaka soko lobi obongo anokoma mutu moko boya mutu moko boy bonjour le quoi instrument va comment utiliser mais rien ouais pour bataille déjà tendance au pesaki tout ça dans tendance on est à babecho makofi tikala wana vrai tikala vrai omoni très bien bateau balobaka rose croix batu babanga ka balobi kisi te monde des apena rose croix omoni croix elinga koloba nini mukolo sana mbongo seki ozana rose d'accord rose ampiaka ya wana ne croix OK Kongola kantsaka makamna ndenge na ye eza pe bongo elikoloba te soki ozalaka na fali pour pa nyonso sekaka d'accord okoza pe na makambo moko boye pe sepelisi yo te des choses qui arrivent ozalaka vrai dans la vie ba papa okuti bazala boti biso asali pe likambo sepelisi yo te azaka papa okopona yo zomona esepelisi yo te mais mpona ye azomona yo ndo sali mabe il faut asala bongo. Donc a édika yo ma rédiqué yo lisusu. Très bien. Ce côté mayo écoute ina bata moko boye tam susu pe o comprendre ngo bien te o siliki pe. D'accord. Ko silikano elingi o ebungi sote ke wana za papa tikala ka vrai wana père. Ce qui au père d'esprit en mona batu bazalaka baleki bakomi oyo komalité ya kanda oye na concert zala calme ba matisa yo. Parce le kolo yaka mingi olika ba macho na ba principe eza voilà tamba boaki yo kanda wana okomi maman warrior révolté révolta omoni yango moni ata oza côté moko bo ata bandi ko lobo pe ba memi be mikilité bunda na ndenge na yo po bazomona ke so koma boye po ba boaka yo d'accord mona maman ndeza très bien ngana lobaka ke ya ko leka TV ayena 100 maloba 98 maloba eza ngo ya fali
dès à Dodika Tamsou Kota défense. Ah là c'est vrai. Ça fait toujours promotion. Ça porte parole à Fali. Et artiste Fali très bien, très bien. Parce que quand il parle trop toujours des Fali voilà. Pour Lelo Fali pour baza unité de mesure. Artiste est tout sauf personne badem de la bango Fali. Ceux qui a battu Martin va porter parole. Mais comment fallait les engager? Déjà, on a pas ça l'émission, comment fallait les engager? Non, à tout un orchestre, moi, son tout le monde a un et voilà, merci. Bientôt, Vachité, nous sommes là toujours avec notre invité. Mesdames et messieurs, merci à vous. Un grand merci à Rota Langai depuis États-Unis. THC Tengue, merci pour notre soutien dans 2024. On va tomber encore ensemble. Vite fait, on va parler toujours des dossiers des artistes congolais. Au Moni Lelo. Voilà. On a un message belé au monde appelle musicien leader p andimi yemoko na privé que fallait l'équipe batu mais mon ngo kenda nango oyo la batu na TV que fallait l'équipe batu eza faux d'accord ezo bomelo pe ba horizon réponse nangeza la kaka option nini congolais ya tia soko reconnaître mutu o eza vrai il faut bomelo carrière comment on suka wapi donc so reconnaître fallait actuellement à l'équipe batu nyonso babi eza option o ko bomela yo peut-être au sama danger nani yango lobby ke soki lobby o loba makamba fallait na te combien o ba yeba ke fallait à l'équipe batu baboya ko loba est-ce que ba l'équipe fallait oyebi o fallait aza moboyi ko loba l'équipe na TV zo boya no ko loba mais les cas siko fallait kasi ce qui est un ami au succès, ce qu'on dit Fali au succès. Ce qui est un ami au succès, c'était même au Luki, aux hypocrites, au banda, aux à la petit à Bavenioso. Combien de musiciens baza petit à Bavenioso? Bamisus groupe bazana bana basi, à solarana artiste et tout. À cause ça ne s'est pas sali fitting na bango tout, mais à ça succès. Succès à destin. D'accord. Qu'on reconnaître mutu ko za la vrai zalaka vrai bongo. Les loso qui on dimi fali yuma. Sans esprit. Biso to zanango wana to zanango ka wana et puis bat bakasaka soza pena fali o dama ga lumière asala ce qu'on a tunaka oyebi kezana bat basama kambo le biso. Très bien. Sabe ba succès basala ba album. Baza kutu pena fali te batika la pour kuta te mais fali alegi ba on a succès. Très bien. Alegi ba on pena lumière. Pourquoi kaka so bat bazana fali bango bazala na makanisi to le kana bato basa basise ko le kabiso na succès et puis to le fali donc destin za destin na ndenge wana donc eloko ngana loba lelo soki obeta na orchestre leader no ayebisaka yo ke aleki fali eza lokwa mutambongo azoyebisa mutampia ka l'argent ne fait pas le bonheur après avoir kokabele $500 amoni pas si pour passer rendez-vous banda voilà. 500 beti pe ataba 2 mois mais tant yo pesa bi ko déranger nga trop tembongo sala na ngwe lokote au moins na pesio l'argent ne fait pas le bonheur mais yebo kazam tambongo ti au moni aza na élégance bongo ezambongo on va chuter pour un dossier Taka Jaël Show tout le monde peut Jaël Show il a fait encore une émission live après l'être toujours parce que on a manqué ba qui moi trop bato ba qui choqué dans ma réaction bon abi a otikate yazali fanatique ya fali aza chroniqueur té et a okufa toujours comme fali que soit l'être ennemi elle va continuer toujours et au sala ou à sala rapport qu'on reconnaître ça va faire fali comment vous trouvez quand Joël les aucun de bon vidéo à la sabanzoto tout ça l'être on a basa qui eza esika monte ke komi ba pecho bazala na fali batika koloba komba fali lettre wana soko tali yango bieza ke soko zoloba buzoba oye concerné nango fali te warrior kotala te d'accord on comprend il a kolobela neve na biso fali pour aza petite sœur na biso aigle mais makambo mususu soka zolobe tali nango makambo fali te wande warrior ayo tala na été OK tant warrior ayo tala te yemo amona ke o ezana ngope na tina pete seke na tika na sala makambo eza compliqué oyo na salaka po biloko ngo ekiti nango bonga est-ce que nga pena na govo nga na zapaka oza motu biso to zaka ba peta fali mais so na moni ezana ngoka makambo etam sur relation amoureuse eloba nango na zape nanga o comprendre to eza ba vidéo mususu soki okutena ba vidéo ozana balifante faut ta casque ko vidéo ezotie so casque concert no faut ba keza bien te très bien
po yo moko yeba makambo zo sala eza bien te mitala nanu vidéo na sala ki nga moko na tala ngona na ba parents na nga soki ko simba omona soza na ba parents na yo luka casque mais ete ya yomba moko ti très bien ke o eza iloko ko sala te elo mususu eza ka sans muta pekisa yo eza bilo musuku te leki lettre e bangisi yo yo moko kaka osali vidéo ya bongo tango teka casque yebe leki lettre là c'est vrai ndeni bilo mususu na loba pona fali na lingi na tala ngona batu na otala nga casque te ata boomer na okanga te pona yo kanga moko na tata bluetooth poto ka batu nyonso yo peno ovandi bote vidéo mo ba sexe ezokota ba tala oko défendre no fali ipupa mais côté ba sexe koti na fali pupa po tala TV na bana na côté ba sexe koti akolo baba ke na chambre vraiment parce que tant atindika daba na chambre yo mo conscience no muto sali yango faut comprendre que o ekomi mabe très bien loba makamba fali pupa kolo ba pe sans bêtise mais message ezokeni biso pe makambo su to ba passer pe na ngote ba yoki kanda mais la vérité la vérité bêtise eza na ngote très bien kanda mais la vérité na sens wana donc ye a continuer na ekaka koloba makambo ya fali pupa voilà na fali pupa. Et voilà, merci beaucoup. On va évoluer, mesdames et messieurs. On va parler de l'artiste Fereko. La semaine, nous sommes à Kinshasa. Depuis musique et tambour, la génération. De bano mon époque, Kofi Olomide, Papa Wemba, et on est ensemble, Papa Chéri, Abedi Koto. Mais on a remarqué qu'il fallait trop de production. Ok, l'artiste Fereko là, Kobeta, monté. Mais tout le monde qui a main sur Fabro. Depuis Marambo, tout est là. Il fallait Abedi concert Abedi et assigné Casino de Paris. Seulement 2000 personnes. Quand la geste on a mais soit PC déjà passé billetterie déjà en cours pas de bac au sombre espace mais jusque là on attend l'artiste faire quoi la première qui bison en février le 25 février à Beta Accord Arena. Comment quand la décalage selon vous qu'est-ce qui manque côté de l'artiste faire quoi là na union de bien ça pour que azoba salle pe na facilité ngana olobelo ko moko omoni musique eza compétition. D'accord, très bien. Musique est la compétition. Batulelo, musique peut n'anga na kotangu na bali. D'accord. Vous comprenez? Na bali. Makamunga na lobaka, elinga kolobate ba artiste msusu bazo sala musala te basalaka. Bazo pousse après drapeau mboka. Place sengeli ba pousser la main. Il faut bandi marake musicien nyonso te a pousse la drapeau mboka ndenge moko. Par là tu veux dire. Est-ce que nga na pousse la drapeau mboka actuellement le roi Gaz Mawete? Parce que sommes tabi singa slander ozo poussa drapeau mboka mais on dirait Gaz Mawete te fona silika o silikate yo silikate mais ce que batumsu ba silikaka non ngana o silikate ozo poussa drapeau mboka mais lokola mutu tel te OK na o silikate bongo c'est na sale fort d'accord et là normal mutu na muta poussa drapeau mboka na ndenge na ye d'accord. Vous comprenez? Très bien. Dans le lobby, musique est là compétition. Pour ceux qui ont 4 terrain, joueur union sorti avec un 9. C'est vraiment tout le temps la poste. 9 à 2 à beaucoup jouent coupe. Mais sans gardien à Tabi. Parce que tant que comme na herbe tombe la coupe comme un gardien. Donc on va le côté. Biso de Tcheba bit au lieu kami. Surtout gab de facer ba booking nga. Gardien pas le allo la ballon pour écouter. Ça na makambo wane ko sa no ngo ballon. Ata Tchebité, maza makambo sali. Voilà. On comprend? Très bien. Et ça bongo. Sikoyo déjà paye au monde que équipe et une ligue des champions bah jouer ballon d'or bah que pèse équipe le moins on a ba poule. Bah que pèse joueur. On va mettre les chèques une équipe mo be dans le moins kala. Bo pèse ballon d'or. Bo pour ni pas ça jogo. Et au moins une équipe musu se kata na pe na ligue des champions bah kata na ba on na phase de poule voilà. Mais bah na ba jogo bah bo beta ko le kapé bateau bah jouer finale. Et ça là. Mais les choses qui arrivent. Jamais quand on ballon d'or bah que quitte là on ka le quoi ça jogo bongo azana ba preuve té bah zo ba pesa quelque chose qui jogo na il faut jogo pe et là taper qui jogo le quoi mais ça jogo ma comme petit na finale azui coupe ba PCP ballon d'or donc allo ba te kanga na Messi na jogo za ndenge moko pe na ve na biso pe fali ipopa très bien ozo moné aza chanteur aza bogo ça la musique a bien bon mon épée azo pesa biso ba disque d'or certifié ba disque platine ba azo méritango. On comprend très bien répondre à la question na yo eliko lobate ke makambo fali azo sala bat batika ko suisa mutu vena biso njora bicha date mais eliko lobate faut ya ko taka date il faut se préparer pour cette date so so alia ke ko eloko ko kina mongongo na ye il faut se préparer
il faut ta la fallait autres badate à outi wa pa tambola ndenge nini ndeni bokoki odindisanga na libulu on comprend et loko mususu soki o comprendre on a mis sous mususu bando mono bando sama kambu ope bat ba lo baté pour falita sala bonga sala pour bat ba lo baté omoni très bien soki to zu téléphone na biso so to koti na voiture bientôt so somi téléphone na sika yo mona ba koma mode véhicule mais ba koma mode avion d'accord mais fallait mundele pacha so koti na mutuka fo mode véhicule mais au moins na so koti na bon voilà c'est mode avion eliko laksa ke exemple lo musu mundela sali te ko benge zo baté très bien na zo ba to kota na mutuka de la sali mode véhicule te vraiment OK mundela amoni na eza na ngona tina te ya kosala OK na avion to koki kosala omoni eza pe ndenge mo tina banini onde to yoka kabalobaka ministre à défense na kana ngate ministre attaque vraiment quand il y a défense en moi ka bango ba sala attaque ba jouer ba rôle belé na kati très bien yosko mo obenga batwana o na organisation o ba bimisa makambo wana ke baba zo ba fa ba taper ministre attaque ndenge mo ko pe na makambo nde bozo mona pe ba ve na biso misusu bazoko ka kotsa ba date te avant ba koma na niveau fali bazaki nde ba ignorant baki banani ba ignorant au départ OK parce que ba yo sosola ke leki na biso yaya na biso azaki na vision nga na mona nde bat bazo ba artiste bazo finga fali na bande ko yoka mawana songo wana UPR to mona ngoti na banzembo bazo boka banzembo très bien fallait azolinga comme américain na complexe oyebi nini bandolo bisa ba artiste ba comme américain peut-être pozo kende ko sa ba featuring azo mona musika mais tangu ba misana ba yo mona teza ki bongo teza ki bomona abanda la sabiso ndenzela lelo mutu nyonso commencer banzembo français mais ba finga fali UPA très bien parce que tango yeko yemba ngo siko eza retard te eloko muta sali déjà ta mususu 5 ans passé to 10 ans so yo sali ngo lelo eza déjà les taux de retard voilà omoni très bien tango fali ipo paye alobi sa makambo mususu batu pe bazolinga baboya lelo na kamwaka congolais ovanda na TV mukolo moko to mona congolais afinga Dadju faux chanteur Nazar faux chanteur Gims faux chanteur ce comme Karaba Gims apesi Gims respect au mona Gims ça c'est l'autotune très bien mais afinga faux chanteur te afinga va fali très bien yango na lobi fali place à komela bana ba place au simbete ba komo lukanga na bien na 2006 na droit chemin Congo mobimba yo kaka tana ba musicien na ba fan ba benga fali faux chanteur même pas faux chanteur bandi la lobby les bandi bien bandi ba kalate l'élévation na ye voilà ba zo ko simba ka place mo o eza yango te tellement makambo leki makasi to simba ta boye ba komi ko tinda ba benga ba campagne de déstabilisation voilà ba yana ba campagne mo mais ezo zoete a mati déjà Nicolo. Voilà. Donc actuellement pour na ko sala makambo o fali yango na lobi nga na lobaka lelo falinda za ya mukolo. OK. Falinda lekiba. Mais mukolo na benga ngo faire no ko. Falinda za ya mukolo lekiba to ya mukolo ezakate ko banda musique liboso. Ya mukolo eza mutu oyo azoya ko sala makambo batu basala et puis ya baki sina makambo batu basala. OK. Yango ba bengaka innovation. D'accord. Tant batu na fali pour la musique ya Congo sanini ayaki kokuta makambo basali ajangwa sali et puis abakisi. Bientôt on va chuter avec vous vraiment nabi keko sepeli ça on sa masamba otala depuis Boston vite fait bientôt on va chuter on va parler des maestros quand la production maestro ils à le 31 2024 Casino de Paris, ça la 2000. On a fait bonne chance. On a une place on pèse à 2000. 2000. Donc à Sali Penda à Moni Penda bien. Moni est à orbit en Europe. Pour battre belé va qu'en orbit en Europe mais va être à salle mythique. D'accord. Actuellement artiste où il y a l'équipe fali pour qu'on a salle mythique à Zate. Très bien. La génération na génération ya bavier. D'accord. La minute où l'équipe a dépassé Moutounioso. Très bien. On est la vérité. Vous comprenez? Très bien. A dépassé mon toutou. Si quand Moutazoya habite à salle mythique, faut bandana no lukelo comme roboy. Très bien. Millénaires ceux qui n'ont rien. Là c'est vrai. Ceux qui ont à Paris, il y en a rien dans le. Quand candidater sur 17 stade de martyrs, 80 000 places, c'est que 2000 places en Europe pour retourner ça. Là c'est autre chose. Combien ça va mouquer? Mais soit les gilles colons comme moi, nous comme nous n'avons bouger. À bouger, santé. À bouger, c'est quand ils ont fou. Ils l'ont mouqué.
fourmi mais eloko munene ko ningisa nzoko te po za kilo d'accord a kilo tout abo men nzoko aninga te mais fourmi kaka ya ningisi donc soko tondi sino 80 ngana loba na Congo boko sa makambu o pe fali azo sala ata yo pe ozano artiste te mais ko pe sa ba invitation ba louelo showbiz waka makasi na promotion fali atonsi showbiz po yo tondisa yango eko tindo peta muso finga fali na TV non très bien. Très bien. Mais tant que tu as bien nos côtés, sur place, on comprend que Namiko, c'est l'artiste là, l'artiste. On comprend. Ils ont bon, donc, nous avons mis 2000 places. Ce que sali récite, nous avons été ici, bon. Mais par là, ce que maestro a sali choix bien, il y a un banda bêta dans la salle où il y a un nombre, ils ont qui est 2000 donc. Il a commencé bien, si on peut dire. Oui, a sali choix bien, bandi bien. Ok. Au moniteur, on a banda. Nde egolakso ke nani aza nani. OK. Omoni asali choix bien zo comprendre nga na bandi boye. Eza pe na bato ba banda. Tam susu 2000 te 10000 ba moko. Omoni wana eza normal eza vérité. Parce que tango komona ka bandi 2000 yé moko peut-être aloba bosomba ba billet ponga na tala ka pena réseaux sociaux. Complètement. Bosomba ba billet après na pesa bino data Zénith na comprendre que artiste azozela sous producteur te. Tant alors on appelle ça une data Zénith. Il y a mon compétent sur tout une salle Zénith c'est que combien. Voilà. Dans zela non ata la casino. Déjà. Si ça tient bien. Na pesa ka da ba to ba date po jamais to revendre na mboka moko boye. Vena biso kakaye eloko na utu biso ya ko telema na porte. D'accord. Faut ba tupe ba poussa na. Donc faut ça va pousser pas pousser na voilà. On est déjà no ba ngoke. Pesi na biso fali pour pas ça makamba. Na yemoko. Maza yemoko. Très bien. On déjà kala. Et puis lelo batu ebele ba bomba ki vérité mais poubelle la vérité tondi comme sopana. Yango mona so vandi boeve na biso Blaise Boula bi fali ala mai. Poubelle la vérité qui peut même obima la clan. On reconnaît. Ce qui boyo kana ata mutasali boito fina to nimate mais ba comprendre to légité voniki. Muninga na tika ya kangi kanda. Ya ki aloba boye. Tam susa na komelo bonjour na WhatsApp ba komelo souté. Pour le on a yé moko pe boye papa et toni pou aya lobby. Pour rejoindre ka muninga. OK. Lelo komi bongo. OK. Et pour bato belé lelo batu baza kokanisa musique kaka ya Congo. Ko uta na clan. Voilà. Ezola ta bato belé masque ya kobungela fali o ngana za boye. Ngana za boye. Ezota batu ezozongisa batu sima. Très bien. Ebele baza ba musicien to monaka awa mais na communauté. Bakoke na fali place moko boye ba telemi. Mundela koya ayebisi musicien wana. Kanga biso photo azokasa wana biwa fali po ba biwo pe bazana ba lox. OK. Parce que fali nde fois a la ki sa valeur ya artiste na ba te pas artiste na ngamboka. Ah komone na alobi. Ayi manje moni. Ala accepter nzembo ko taper na YouTube a découvrir. OK. Nicolas Sake, ce qu'on multiplier, fallait pour pas multiplier par Ghana, au monde na ba Ghana ba yebi na ba Congolais. Très bien. Ça te ba Congolais. Fallait pour pas multiplier par Côte d'Ivoire, au monde na ba Ivoirien. Mais belé ba bungela ka fali multiplier ba on ba pays wana. Au monde na Congo ezobima. Congo. Au monde na Ivoirien so bébé. Voilà. Par là ce qu'on comprend que yé ba te belé ba na ba OK à la danger. Donc bravo. Voilà. Na ndenge a osé. Non. L'artiste maestro artiste bazaka na Nigeria soit vandi à Taliboué comment 10 artistes ya Congo o ya beta yu arena le 20 o abeta ngo le 5 neni et banque ça maman bato point balobaka na Congo mikolo ba club ba Congo ko makasi Mazembe Ligue des Champions vite ba ke 4 maman si et tomboli mboka voilà ezala teka compétition musique boy ka fali d'accord yango moni lelo fali bato bango moko tant bazo budaza numéro 1. Bien sûr que oui, qu'au bout de notre temps. Pourquoi Nigeria ba 3 ceux qui voilà, baza 3 D bona boy ba pesé. Meilleur artiste francophonie. Fali Ipupa. Ce que tant ba lo ba l'équipe bino point ni bozo boya. Pourtant ba mi ça ba meilleur artiste kuna yo zo bimate. Comment ozana vitesse ya komicha yo moko. Yango na lo ba leader ya lelo ba longwa kozala na Baba longa kozana confiance à ba fine na banko leka bango moko. Là c'est très important.
Fali pour pas en confiance ya ba warrior mais confiance na elegi ya ba warrior. Très bien. Yango moni warrior kama abeta su yu arena. Eliko la sa confiance yo PC ya zo mona ke so na landi na tika la na. Omoni Fali so ba na ba warrior. Banda beta stade na tika na stade. Là tu as raison. Yena ba warrior ba ngia ba ya Fali beta stade ata bon ba bete sale logote. Moni ba fani. Stade na biso eleki omona mutazo zo ba kamwa mutebete belé asa nsangone logo moko déjà le kao eleki yango. Voilà, donc passons à autre chose. Yango moni wana eza na lobby eza mandoki ya mutambongo azopesa mobola conseil que l'argent ne fait pas le bonheur donc le quoi bozo beta te. Voilà. Faut boya je logo na bino moko bobeta bo télémission voilà. Voilà ce que ça confiance à ba fan. On va citer bientôt voilà dernière question. Ça va disque d'or certifié te. C'est ça, c'est que autour au monde. Eza makambune okosala de komemo na disque d'or certifié lelo comment osanga pasi un leader au monde alo bafali apesi mbongo ba DJ ba beta musique na ngate c'est regrettable au monde na mutazolo bafali apesi ba fan mbongo po ba concert sans piaka yango na ba bafali yango à niveau ya magique ya koyeba ke fana fanda na banda fana na Gombe moko moko ba diata côté la nzuzi fina $1000 ya concert. Est-ce que comme on a un niveau ya bongo c'est pratiquement impossible. Si Etikali Mouké babanda ba fali so mis album batambola Congo mobimba ba fini au $1000 kanga Adolphe Moutebe ne bandeti na suka yo kanga ninyo yo bibi de la rente bandeti na suka donc on dirait fallait fouta batu mon pour ba kanga album mobimba so eza bongo mais batu tout ba ça succès. On va chuter avec vos splendeurs dossier Cannes cérémonie d'ouverture. Congolais Nyonso qui c'était l'artiste fallait pour pas ça la cérémonie d'ouverture mais on a vu l'artiste il était juste invité d'honneur tout le monde badajou Talk Magic System Yemi Alade JC Sali défilé à cérémonie mais l'artiste il était là on a VIP avec invité dossier message d'abord tout et ça les confusion il paraît il n'a pas ça toujours l'artiste il fallait pas ça à la cérémonie d'ouverture mais tout le monde il était là juste invité d'honneur. Oui au moni Fali il peut pas déjà place au azala qui wana est facile très bien cause la déjà wana et puis pourquoi kaka balinga ki lokola ba monaki fumbo la fois passée tout boyo balingi te pourquoi ba mona fumbo maintenant Thompson Pembe. OK donc Fali pour pas tant total ki uti koleka ça la peut ouverture si ya Cannes tout soit sali ouverture mais na format VIP. OK invité d'honneur avant ça kaka ki kalate ki bosika si eza option mais ndiba do mona wana insuffisant te pour ceux qui peut kozala na liste wana eza nango facile po ya sala po batu o baza wana bazaka ba level très bien baza catégorie moko so moni point nini ke taka congolais fallait avec na VIP mais on dirait zo mona on dirait et là comme ça comprendre que falinda zawana moto balobaka ke ba mission musu baleki bazo ko comprendre que falinda zawana vous comprenez très bien ceux qui battu musu baleki fallait bazwa bango ba taper na VIP na sens wana donc ngana moni amweza normal vena biso fali pour pas kozala wana pour lelo bat bakoma koloba ceux qui pas beta qui peut kuna banya baloba ko bakangi photo na Drogba mutasala beta wana on congolais donc ça n'a pas et sengaki abeta place wana yango abeti wana. Et voilà Splendid Mbongo, c'est avec beaucoup de plaisir de vous recevoir. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission dans votre mot de la fin et dédicace à yoba programme on va acheter ceux qui bomoni leader moko to ba porte-parole ne to ba musicien na bazoloba aleki Fali bino boloba kaka wana eza nango kaka conseil ya moto mbongo azoye bisana mutampia ka l'argent ne fait pas le bonheur. OK. Aleki donc omoni soki ba biso l'argent ne fait pas le bonheur ça fait pour fortifier yo oza na makanisa mabete ya koboma moto akabelo mbongo. D'accord. Mais ozaka na poso koma ye. Bato yo balukaka ba argument ke baleki Fali. Ezanoka pona kotalisa mokili to ça assembla mais azaka na posa koma Fali. Très bien. Soki ngai ngasi ko na memaka makambo apale tina TV omoni ba artiste belo mona bango ngana yebi ngana vana ba artiste belé très bien bisusu penda ye aza Fali abimisa album nga komela ba tebe ba nzembo boko travailler penda album a Fali wana bo plagier ba nzembo siko tango déjà do plagier ba nzembo ya muta bongo siko moye pe na TV
oboyi na yo omona pe mutama koma tamsu pipe petit leader moko songolo pakala mais ye a finga ka leader wana wa koma petit ne matin midi soir que fallait leki moni musique na biso ezana lokuta moko be bato ba vérité penda boya ya vrai boye to linga maka penda te mais ngana na linga ka bato ba inanga pona lo ba vérité pour la vérité et c'est la toujours moni so ye ko likolo ba lokuta muko mususu ko lo ba na kosi trop na lo ba vérité tout à fait bato ba silikela yo wa ventiria yo ko mokosa vérité ne yango e ba ibsa yo ko mokosa Yom tozali ta vérité donc ozoye baté ozali susu wapi nzambe na on s'est retrouvé sous c'était vraiment le kuta non de l'accès à ta vérité tant on est la vérité moi ba tuba yo kayo. Merci beaucoup Splendid Mbongo ba dédicace na yo et on va chuter avec ouais na opesa mbote na créance lusala l'ingilo les plus célèbres donc na pesa mbote na ya Willy Mouchen code mondial Kojo Kamange les bourgeois humbles double SM Sandra Manzaku merci pour tout. On est ensemble, il y a Vigo de Campo, Rabi Rabon. Donc, tout balandi biso, ba warrior, ba fan, o balingaka la bonne musique. Bokende ko s'abonner na page nanga Splendid Mbongo officiel. Partout Splendid Mbongo officiel pour single Morezo Bima à 1825 jours le 20 janvier. Bora tangote quoi. Et voilà, merci mesdames et messieurs, tout commence bien, qui finit bien. Il était là notre invité, Splendid Mbongo, un artiste bourré de talent. Si vous aimez cette émission, Dieu encore merci à notre équipe qui était en compagnie. Merci beaucoup à vous et nos gars de la caméra pour nous saluer qui toko comme d'habitude. Merci beaucoup et nos gars. Merci à Whisky Uchi, à l'espère réalisateur monté au travail toujours au formulaire. Merci à vous et à Pito. Ken Pianama qui aime pour la confiance. Nous sommes là toujours pour travailler. Merci à tous les gens qui sont là pour soutenir cette émission. On a commencé 2020 ensemble avec vous et nous allons protéger Bisso. On va finir encore ensemble par sa grâce. Merci à mon vieux et ma mère Fondation Lissal ici toujours présent pour me soutenir. Merci à vous HB Iguette Boulala pour tout. Wasson Tchétché Africa femme responsable à Kotalanga depuis Paris. Yvette Beto Matondo association aidez-nous les uns les autres. Nakati à Paris contactez Yvette Matondo Béton. Merci pour tout. Merci à vous Maître Junior Moukouna, Maître Toro, Maître ASPP à Bogar, Junior Moukouna. Merci pour tout. Restaurez à mort en États-Unis mesdames et messieurs. Yolezo Nakati à Dallas chez Maréchal et Souveillé. Beaucoup tawana beaucoup lia kitoko beaucoup mela kitoko pour clôturer. Merci à vous ensemble Massamba partenaire de cette émission là quelques jours et toi Kinshasa na cause là mon frère pour na tous les là ensemble courage nzamba pesa nzambe pe azoka ronsa Massamba. Merci pour tout. On se retrouve à la prochaine moment d'autres invités. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Fimbona Fimbu. Des retours El Kinshasa. Nous sommes là pour travailler. Au revoir et à la prochaine. Patson Makundi, yo moni ken biana. Aye, yo ya pesa. Fali avant. On va te là qui a donc malambo qui me bien. Ah bon? Gideline mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.